On a vu beau s'abonner. Totonga Congo beau s'abonner massivement. Totonga Congo beau s'abonner massivement. Chaîne Nabiso Nabino on a vu beau s'abonner. To la pété yango. Et bela ba konti ba ki église ba prier. Congo di solution. Mais ba tangi classe B. Ba tangi classe B et belé. Ah. Comment botangi bosambeli mes solutions ezate. OK. Oye ba ke ko bonga mboka eza kotanga te. Ko bonga mboka eza zala motema malamu. Toko za mutuni ya kokoma na niveau pepe ebonga. Lelo na kisasa yo mo pesi mbongo basali fete. Misuni nyonsa minene ndike za na sai na yo. Ba champagne tu yo. Ba ninga talo toko na mesa rien. Ata pondu na fufuchela bango rien. Bango ba eba kamwa quand même na oloba na yo. OK. Mboke ko marché te. Soko lingi reçu na visa lo kwa mokonzi na ba mungamba ba otambusa pusu. Pusu nde tondi bomengo. Mokonzi azalaka liboso bangamba si sima. OK. Yo otindika te mosimbika po laksanzela batasima ne batindika. Soki ko basu batie na poche. Bakozongisa na kati te pe bango courage batindika makasi bokoma. Koma yo mokonzi oleki na simoche bangamba liboso. Bango soki baso bende ko ibamoni yo pe soko yo bosela nani. Olokoti ozongisi na kati. OK. Bokoma noki te. Ndeko nanga. To bambeli batu botutu ya lokuta. Jeune Congolais mi kabina masanga po faute ya pasi. Ebele age poussé na zota na kobomba soni na ngawa wa pitika na melaka masanga po na bosana. Aole manu pelele. Mais éviter pasteur John déjà tout le monde a eu la complicité côté au pétage, côté au toli à pétage, toi battre pétage ya pété tout ça qui fusionné. Te eza bien, botika kama be kendaka bien. Eza normal pour tout na leki. Nazo songela. Vraiment c'est kitoko. Lelo kwa neza culture ba Congolais te. Ya likamoko na moni na okuna zala leki to yaya. Ona apprécier na lo ba keza bien nazo boya nazo ngaka keza nga moko. OK. Foshi. Moni kulutu pétage. Merci à trop. Moni ko kuta naye epesi moi esengo inyo ekoza pena basali misusu ekuta bo pe basala bongo. Ndeko nanga soko kena cimetière. Tellement penda tala okomona cimetière kana silence. Patron mobola marbre to mututa beta katolote. OK. Jamais matite ekola na ngamba babola ebanga ba patron po baleka mbongo na mukili. Tout ekolaka soki leta bi bakata tena ba patron me bakata ezate. Nanya leka mbongo atika banda kusoka kufi bachela ke garde corps kengele banda kufa azalaka te. OK. Classe ninyo kotanga soko komi na lolo bi ba gros monde ba coach lolo noki. Yeba yango tous les mutazo vivre ça na valeur. Nga oya zo paiement na peut-être toujours avec amour. Et là, on est en RDC. RDC, ça soko tanga te ba classe ba longolio avant les classer. Merci. Or à part que tango za na ba capacité muso ko pesa pesa ngo pepe eta mboli. OK. Est-ce que bandunda nyosho batu bachaka na mutu ba komisa ka côté moto ko takate ba patron ba sisa classe ba memarango. Ba fayu ba bima pamba bande ba memarandu ndunda. OK. Tango mwasa mo konza ko na wenda sombi pondo a CPC mo memi participer ne sengo. OK. Courage et foot on dirait que si bêtise de quoi les belés. C'est aux attaquants des points. OK. Moninga challenger tout fait. Abana makamamike na boya soni pe okotsa na manki. Soko tia soni liboso ozongi sima. OK. Soni za moko ya bibaka obstacle. Boye ko kale yo progresser te. Et là ici on zala na sala okumu mobimi piaka. OK. Oye bango banga te man fou pour na lipa courage. Ngana ko chama sili to na quartier. Na lobele masole belé nana ya na Paris quartier na ko voyager. Lobi na tela kaka ba kiti conteneur na lupango na bango babi ba mema na kokotsa kombo. Mutali bosa ko mema ngai. OK. Osakane boye kuto sali be so venga na kende konzane kote mususu. Yango moni na biso vérité. La plupart abatu nga ba bloka ote. Oboya ko pesa yo raison ko binisa yo ezangisa olipa. Avant tanga mfutema ata na soko beta ba kopi mbongo yakate. OK. Comment mutumisa ko bisanga ke yo bakanga yo nga pe na ndimi me natambola mutakanga te. Moni vi ko tala ka famille o yate. OK. Tala ka nini na yinga na sala pe pesa nga raison. Arriver et l'équipe départ. OK. Conseil gratuit ba kola bien balela na suka. Ba kola mabe na suka ba se pela. OK.
Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Totonga Congo Télévision. C'est bien moi, le votre Kevin, Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo Yabanakin, merci également à ONG Totonga Congo. Et il faut nous rappeler, merci à Rachel Ngoyi et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Papa Ben Trésor Ngoyi. Ce sont là des gens, vraiment, nous saluons qui est des Liboso. Déjà, on est là, tout ça plus à pour la Rosola. Pour la battu lunettes, pas seulement battu lunettes, mais plus. Totel ma côté à toli à péter côté au bandeko vraiment matéya aux arabasans c'est belé à olengi ya komema vie parce que lelo toi comme on a moi bilinga bingezali moi olengi ya conduite c'est bon moi ezali makasi yango lelo to préféré to ya mapasi à George o wapi to komela kosola na tout au long de l'émission lelo pour que to na kopenda ko panza pour papa ko bénéficier na o ezala ka message o appel ça na bandeko ko na koyeba ko tambisa bon moi de to zana déjà pour ne pas me poser ma parole Starly Lima. Mama, kuna kombo na tu. Mwana mbali mimi mmoja. Ah, kuna. Et puis tu penses là, on y a bon d'abé. Non, ouais, il y a bon. Et bah. Oh, yo não dou. Yo dois ir aí. Mama yo vou me dar aí. Oh, bom me dar. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien par la grâce. Vraiment. Base. Base toujours. Oui. Mais éviter Pasteur John, déjà tout le monde a eu la complicité. Côté au pétage, côté au toli à péter, côté pétage à péter, tout ça qui fusionné. Et ça bien. Botika kama kendara bien. Et ça normal kulu tunale. Naleki. Ok. Au moni nazo songa pe nazo loba. Au moni mbolamu ya kulutu andi maleki na ye. Nazo songela. Vraiment c'est kitoko. Et là quand les a culture ba congolais té. Il y a likamoko na moni na okuna zala leki to yaya. On a apprécié dans le baquet ça bien nazo boya nazo ngaka ke zala nga moko. OK. Foji. Moni kulutu pétage. Merci à trop. Moni kokutana na ye et puis si moi esengo inyo ekoza pena basali misusu ekuta mo pe basala bongo. Ndeko nanga soko kena cimetière tellement penda tala okomona cimetière kana silence patron mobola marbre to mututa beta tolote jamais matite ekola na ngamba babola ebanga ba patron po balika mbongo na mukili tout ekola ka soki leta bi bakata tena ba patron me bakata ezate nanya leka mbongo atika banda kusoko akufi batela ke garde corps kengele banda kufa azala kate po mona ke soko kati moto 0 toyaka mitakala tozongaka mitakala. Classe ninyo kotanga soko komi na lolo bi ba gros monde ba coach lola no noki. Ya bien sûr ça comprendre. Yeba yango tous les mutazo vivre ça na valeur. Nga oya zo paiement na peut-être toujours na avec amour. Et là on est en RDC. RDC ça soko tanga te ba classe si ba longolio avant les classes. Merci. Or à part que tango ça na ba capacité musoko pe ça peut 5 pe eta etamboli. Est-ce que bandunda nyosho batu bachaka na mutu ba comme ça côté moto côté raté ba patron ba toi si ta classe ba memarango ba fayu ba bima pamba bando ba memarandu ndunda. Tango mwasa mu konza côté na wenda sombi pondo a CPC que mon memi participer ne sengo. Biso tout les deux pays. Donc anga très bien. Comment bon mona ba journaliste n'importe combien le quoi batu basi la vie. Ba bololé oyo. Bango mtu bakitira biloko pour que ndoteka na zandu batu ba wolela ba memi ba bango ba friperie yo yebi très bien na so bana makambo ke yo kanga bien kanga na kacha bimema mema moko azawana nzamba bombela ko za mutu munene menanzela classité courage et foot on dirait mtasisi beti de quoi les belé so za attaquer des points moninga challenger tout fait abana makamamike na boya soni pe okotanga na manki soko tie soni liboso ozongi sima soni eza moko ya bibaka obstacle oyo ke kale yo progresser te et là disi yo nzala na sala okumu mobimi piaka nga soni na buka na bwaka na komisa kisasa kwa na koya na pays mususu oyo akendaka na mboka bapaya azaka na soni na misala te po ayebi mutu te nga siko na sala ngo awa
oye bango banga te m'en fou pour n'aller pas courage ngana ko chama sili to na quartier na lobele masole belé nana ya na Paris quartier na ko voyager l'obinateur kaka ba kiti conteneur na lupango na bango babi ba mema na ko tsa kombo mutali bosa ko mema nga OK on sakande boye kuto sali be so fenga na kende concerne côté mususu na bien ngata pa bokila kutinga na saki na mukongo na zo mema ko finga ngana ni est-ce que moi na bino na boye tango ya o mela ko lia katiko kenda kate tete pona peso conseil ngai sala melinga na ngola na koma na ngola difficulté ba masa ba singa so ki soni ko dai awa pesi mandima salite na kota na kopa ko suka ba car pa 6 mois inane na zoka mbongo na kamo ndire mutakendeki nchiki avida nchiki wana kopa salite ya ko la fait ba car tel kana comme ne compte ti à $1000 na niveau na ngana comme foot la paix na su peut parler faut na $1000 batamaki pembeni o etika isiko zo vivre nga lokola Abidjan muke bande ko mona na kolie komi ya pete biloko batu batanga bazoko kate po balingi lo fundu ngana ko mikita na salite na ko mola lokwa patron na otesa spaghetti be bola bi mabe boli yango yoko bangu meka kaka o yokanga non tala so komi na mambongo bagwe kimaka na munoko oko kama na mkina idali pa ko ka ya moke boyo seka miliki ya pamba mabundi mbongo tika era ba santé na yebisi yo o sala boy o so pointant nzungu na moto yo moko tini bala mana modèle ngo talika ndenge bele ndenge saleli on dirait besi mabe pointe ouais ja poisson yo ka bat mama e abwa kiloso yo na okide mabanga na kati na kolia ngonde ndenge nataka na tindi gâteau soko komi na mambo ando senga mateka sa motif yo kanga très bien soko komi na mbongo banzele bando kimo papa ozotu na kutu bat boki nzala te yo kabisa zala piaka 5 heures la moki banzale ba e bandi eloko liboso ko kata mapa bana na kana mpango yo yaka okati pa mono zokosa yo za jogo est-ce que betaki bale wapi na je biso betala Kongo ezana makayokanga eloko wana ndete yanga soni echaka kaka ko se libérer pesa kali lipa yango moni na je biso vérité la plupart abatu onga ba bloka ote oboya ko pesa yo raison ko bimisa yo ezangisa o lipa avant tanga mfutema tala na so ko betaka ba kopi mbongo yakate comment mutu msa ko bisanga ke yo bakanga yo ngape na ndimi me natambola mutakanga te bate ayoko yaya so ko comprendre conjoncture à vie eza et ana ba difficulté oyo yo force kana me yo anganité nzambe nda boyi osani ozwa wana eza su yo te tkeli nzambe ngambo nganga ni nabima kama kotoko bonga e boyinga na sala nini tanto zelanga okutami na mvula ponga na beta 6 ans na Congo pona simba $10 6 ans na lobi ko tu 6 ans pona facilité TV 11 ans na maka $10 alors bano original ndeko nanga Dieu m'entend parler soko za challenger faut sa signature vivant le roi joueur baboko ka télépasse mazana souci équipe et gagner na mona joueur yemoka boto la bala sopa fenta pe munduke kota bayambi epe ya umoni vi kotala ka famille oyate talaka nini na yinga na sala pe pesa nga raison arrivé et l'équipe départ conseil gratuit bakola bien balela na suka bakola mabe na suka base pela est-ce que elamba tombola ndeko pianga so na quartier na boya kotambola na tuni est-ce que kola na litoko ndeko pesa ba prochain ngebe ba pona lagi na litoko est-ce que koza na souci ki na nginda na vie ka pona tanga kitende na kobanga ngo sinya nyonso conseil grand pesa onde konanga vie eza objectif kotala capacité et comme la mututu talaka nde lobi ngana lukela ngani ni pepe sanga raison oye komelo lelo eza ko la formation te ayo pour changer pas ya muninga ko chola te talaka polo ba pour que komelo be ngana défi pe komela nga te de yango base na tikala jamais ko sepela muninga la lanzala ngana sepela pona tondi focop na ko bonga te na vie so ko lingo bonga yoka batuma ko so mapambo liko le kamtaki église a prière mingi makabaka te so yo kinga ebite so na bini ebela ba konti ba ki église ba prier Congo zi solution mais batangi classe B ebele o bangolo batangi classe B ebele comment botangi bosambeli mes solutions ezate oye ba ke ko bonga mboka
eza kotanga te kobonga mboka eza zala motema malamu okomona makambo komarché komanga soko olingi ovivre yokanga zala na bakalite lokola kolofeti kolofeti ye moko moluki mbongo kolofeti ye moko kopesi dispatching kolofeti andimaka asala fete bato baliela ye bamelela ye ye ata alie moke ameli moke pourvu ke osangana matoi ke en tout cas fete wana elekaki malamu ntango akoyoka boye lokumu ne ematima ye moto abimisi ye moto abebisi mbongo masaleli mbongo yango te bato nde basaleli mais valeur na etikali tokozwa mutu nini akokóma na niveau pepe ebonga lelo na kisasa yo mopesi mbongo basali fete misuni nyonso minene olingi eza na sai na yo bachampagne tu yo baninga ata lotoko na mesa rien ata pondu na fufu tiela bango rien bango bayeba kamwa quand même na oloba na yo mboke komarché te vie eza de part des autres je te dis soko olingi oresi na vie eza lokwa mokonzi na bangamba baotambusa pusu pusu nde tondi bomengo mokonzi azalaka liboso bangamba sima yo otindika te mosimbika mpo lakisa nzela bato nsima nde batindika soki ekoi bazwi batie na poche bakozongisa na kati te mpe bango courage batindika makasi bokoma koma yo mokonzi oleki na nsima otie bangamba liboso bango soki bazobende ekoi bamoni yo mpe soki obozela nano olokoti ozongisi na kati bokokoma noki te conseil napesi yo ndeko nanga tobambeli bato botutu ya lokuta jeune congolais amikabi na masanga po faute ya pasi ebele age pousse na zotala na kobomba soni na nga wapi tika na melaka masanga po na bosana aole manu pelele tala so yo kinga na to original na lobaka makambo eza clair na lingi to pakolo jeune na beba koma drinker ne sengo na ete akima faute ya âge akolisa mbongo baninga bazo progresser atika lokola béton faute na ete apesa nzoto na mikongo compagnie ko forcer ke futa mukie charge ya makamaza nango besoin na mbongo azo seba ebalani te azote est-ce que okanda po esima na kota langa na monde ya drink osoki na lango ata bafinga na koyoka te na za na sa kwiti bona na tongo era kota ona patikala libela mususu pe mukolo pe ko bonga kozonga normal bote ya baninga bien ko tala naloba no makambo kondimanga te ebele babatama na bar baproblème soko alalisa drink akobela estomac beli AVC akufi na AVC souci Congo partout souci bana bawita baza na souci bongo mikolo ba 30 na ba 40 yawita be souci ozomona mwana 9 ans atimba bala quartier abetaka sute mabuka na makolo te banda mama tikelaki bango lipa na mukoko lia mai atia sinda mama aketeka ina leki ne bafani muke toke me mai na pompi ondire ba pineke kwado ba renforcer mupepe bazo mona ke bala na so babetika munduki fofunyo sesili mama ko songa 19 heures kotelenga na nzala na moi mwana zo bomba mbimi na libu mondeleze me 4 mois na bakselaka mai pour renforcer mesani na loba na yo tala ozomona mwana na pokwa mama ye bana mike bakozama ele na classe ndenge nini première démarche basomba sous pétrole te peko boma mbongo romi mbongo ya pétrole nde bana batambaka na fulu baluka basachet ndre maboma si basachet po bapelisa moto mwana moke azopepula kofulaka moto mpo azomona epepele kwa retard fula na munoko omona mwana aza moke mbange ekomi na makelo mpo kopepula moto eleka mingi na pesa bapise clé na yebi mboko yo ozomona mwana capital a 8 makamuloko même mwana mboka leki mwana kisasa na affection po bana mboka yeremo bazata na mwa grève abogoli akelu kama bambala bamanga bakokoti eza kwa sikra mboka moni mwana mboka matiko anteta le malala seke na meli sikre kwa na kisasa omona mwana kisasa never mela secrete omela wapi yo yazaka basombi ji ya 5 baluki mai ya piyo batonisi bido baningisi bachelie na kopu epiti azomela na soka bimini banda baninga bamoni mitifu ekoti nayebi mboko oyo bakani ye tala kongo ekomaka atiela mwana fufu na musuni soka baluki azolia pembeni bamikolo bamoni kobende na molokwa nga na benda tiyakawa shikito koza danser nanga petai na sani na tembimbi ya mwana efolenga mukolo na koza bora boye wapi na Kongo
Pour nga tala soupe mbimbi na musuni. C'est fait que ne musuni a pamba na mbisi ça fufu. Et quand il va 12 000 pour modèle esthétique ya musuni na soso. Et ça va 12 000. Mais nga na poche 1800. Na tete ça compagne. 1800 pe na ko tango malewa te pona tika la pia que ça risque. Pona kabo la journée. Ya moninga na zaka so na zana nzala ta na lemba na kendo lia ta tiko ta bumbu. Oh. Na otaka makilani rotuta pona kota malewa ya bien. Oh, ngana ki moto ngana za budgétaire omoni nga côté économie na yebi fi ngana koza na $10 na bombi ba na 4 6 mois sans conflit on est réparti bango répartition na za bana na yebi coaching bien et puis ça na bali moi ça manœuvre na ndokende wenzenga moko c'est ça méthode comment na pesi yo 8000 faut le bi que ça muke mais na baliko na mono telemisi moto oh assassin alingi ndaku te okela nini otelemisa moto obomi ekolo na moto pamba yo okolia mbisi ya pamba ata yo molambi na koverifie kota fufu kosimba te po mbongo fufu na omatelaki moto sakana defa kwanga yo ebinga te ngaza mibala kala te natala ka osakana na bimbi boye ozolamba omekili paputi esili natali ozongisi omekili okolo non mekande su papa ya pamba et puis vraiment soko mekili su pomeki sanga ndamu ponga kolombo mbongo mobala meka oui na meka su mando ya na moneko ekoki yo zo meka poso mobimba dipeka so mobimba po apeta to kabala su yosu nakati boni ba avantage belebo non nga mibala kala te nga za 50-50 50-50 oh mama na oloba no polele nga za mobali teke soki naliaki ekoki na bima nakende sana tuna non na ntongo fo tielanga oyo elalaki yo ata nayebi te ata natanga te nabungi esoso ezalaka na 12 parti koma toza 4 nga nazwaki 3 nasituka be na ntongo otiela papa maya ti yo bino ne batu bokotika la bomela tinga mna okeno mema kilo fona za la charger mwasi mabe alingi libale kufa avant ubya bomisa mobile na kotika lo peni ata na kufa TV 14 pouces mkongo koba o antenne mwana simba to sakifaka mwana lokwa pona match sakana yana ba TV musisu folex mutu mbeka po botala match tisuka na kosi sala kuna ya simba te soka linga tala TV be soka kuna yo mwana lekimbeka mina botala match bozo expliquer le quoi radio yo yala monsieur yo na ba notala omani mboko yo foyeba yango moni 2022 le ngwana espère obanga sata trop OK rankina bango côté uta to salate o eze époque nanga natali film documentaire akala Hitler azalaka zo konza mukili wana ngana na yete mais par nanga yango ekomi siko to ando chasser satati wapi koma nanga yokana nga kolonga na mukili orata makamu na ngande opesa vina nga makato nazwa chaque jour nakenda ko sachet chasser pa mona naka te or lisuma sata ezanga ite ngande na boy ko bimisanga yango na bimi na fautif pa ko senge zamfu envoûtement OK tous les challengers ba kende église to ba mona envoûtement pa na bango te ndenge nini po ba bimaka ba zaka mbongo osomona mutambongo ba ko senge église akwei akati isotara ba on dirait mbongo mutambongo envoûtement banga ke makasi ate ya yo zala pia kata ba lobité de jeu okwei pia ke alo bana maka mamike yo kinga dala na fungola ba branche OK yo kanga pete vie eza yo ebele ba bongi ba ke ba poto ba match avion na njilité OK na toso na bilokuta moko ebisa banga na kokende poto mandote ka mapa azo na kofadisa zo defisa mwana mobali to wolo lokutala projet ya kobonga foko maliboma beta masola makamba $10,000 mais na maboko zo kende copie ya $5 so bato bokama na $5 na $10,000 ebala na ndenge nini courage ya kokende chaque fois na ekonzo okoma tina objectif kokende toka mai te na kiyunguru bakumisa bamememaka mai te tika tono na ndako kende toka mai na tasse bamowololo mpe balani te ete de retour okosala ete lie mikolo un jour tono ekotonda kaka na tasse tono etondi mbamba na courage eloko esengi bakongole kaka ngaye oyo abongi olandi ye okozala malanda ngombe ti wapi naoloba na yo na vie
métier yango yo nanga to sa métier et simba te déjà identité yango frère na vie o mato kita facilité ezate soko payer prité nzoto ba pesa biso po comme ça ngolo bi faut payer lango prix lukel ngo da o dame po na ko dame faut luko ça o sala conseil au moins na vitala na lo oinga na yina ba to facilité vie eza chamutu bakata signé ko ya ke bana mutu aza pia ko benge bokende cop ko banda iza mutima tete makolo bongo pia 5000 aboyi on a fatigué bolole ye yo solanga na musika ko tambola na été pas ça déjà fait néant na belo polele tala na pesa ba schéma correct au moins vie esenga ba bagarre nzamba kabaka vie ko kende église te matike lo bonga po atali courage na mbamba challenger ye yo zwa oko sambela tina 100 o tiena mabondeli me pia kana vie opona misalo ndire muta malade toke kopo ngai te na mutu mukila te passer do baki na rema ya 2022 ya biso ya bino e ba mukilia parce que j'entends que na méthode le yo ça que non ba duka basi mingi babala te lo yo ça lo ba to bala te wana eza conjoncture ya pays mo bala futa mitako chao zeminde ndenge ni tongo mo mutazola mukatongo na ntipo ka somo na mbimbi eza ta no benga bino bosaka na charge yo comment on a 2 litres na cha camion na parking yo kene mwanda boni ba jebo ko yo ne bo saka na ko bala to ka ngona sango ka bala lo ka ko li bala ka jona te mata ka yo zo tina mtabala to ka na taki obi comme ba kene ba sile matama sa pine to boko obi ba pine msuna camion ko ma 8 obi pona ni oui pona ni ba memisa mikumba mingi pinaji pante penda tamula na prince na vie foye ba saka di comme na calcul je te dis avec amour bibembe mingi to mami na ba famille ko la passe mabala mingi ko fi mibali ko difficulté ata bolingani tina sans moi ça je l'été une semaine akoto sa bolingo na souté poli me comme nzala so yo kinga bien okoza voix so ko so ka mbongo moi ça ko umela ko likalibala batanga na peut-être na bi mabe na peso piste okolalisa mwasi na bana netoko so balia kaka bia ata balata couper toboka ba batata solo ye yo et c'est on est à la tata au tchama si nanda comme ta maison qui tabana na mwasi we binza le changer kelongi okoza kukumo comme nelongi lokwa dudu na lo bana yo nzala musu na mona échanger mutelongi ya famille comme c'est le gars ba voisin elongole identité oh ya na mona mwana maele na classe za kasu te poli kola nzala tala na mona ndako bana baliaka bien batanga ka sabatinda bango so balie batoni mon bando ba mana fufu pa opela finga mbechi na yo nyama bololo tokate papa un pise kali kombe gali de ba ke bango ba misi baka batini bango koto de misi bango baka bata otela yi baona ko sono zengi ba bando tuna un pise gali chichi koma botangi ndenge nini affection kotonda mama foto totanga so moni ka ndo kendo tanga mama ndakwanzala Angela biso polele. Wazana matoi ayoka. Na peso ba piste branche. Na yebi Congo. Na mona nzalele ka moi sa komi ko tonga mobile na porte ba voisin ko ali peka so ba ko chelo kwa kinzonzi. Oh. Mande li balo na yatika. Yo pe bang asala konde boy mama tika wana ba tout tepo pondu. Est-ce qu'on porte mobile au moins na na quartier aux alakate dimanche soko ya toke na cantine na pompe soko beti tiro ya bazong sango si bolole ye yo sakana tala na pesa ba piste sozo kama na sakana lupango te cantine zongi simande pe atotini mutokoloba c'est que moi ça porte déjà que bolole ye na fungola yo opesa masimbonga benzio ki aso benga batalupanga laksa bango ndele ba document mobile ekwe bota na kosa wende na mbongo nini yozo zonga na lofunu ndoko zo telo kwa nye bimi na wese tala yo mbala maku ko yo bopesa ngambo te eleka tala na yebi Congo yo yo ba wolola yo même wese saka na ordre la tese sika urgent. OK. Pona bi ba wese mi ba peksa bana mikeba kota ba ko tia nyambi sika nyonso. Bo sumba na ba po mama na bino ndo bwaka na kati tala wese koti ordre. E bongo batu. Mboko zanga ta sanfra okokama me ba leki no ba kokima yo. OK. Sanga matange ko ya bazo benga mutamusika yo za pemene me ba sauter yo. So mona mabako tozo pa na ope kibutu.
ozoya kolela sans motif po bapiakele balelaka na affection piakele alelaka trop tanto oyi kolela wana mutanda olamba fufu na coin ya kikangala yeyo awa kei na kolela wapi oralela ebembe azolela manke ekotinga mpo moto ake na kotondela wapi babola so omona ebemba mobola azanga mbongo bato bakolela ebele eza bato balingaki ete bato banyongo nde ake bango na banyongo surtout bamama kasi bokunda na tena tala ndiakweya nini ozokama ebembe ayebanaki te azalaki piakere bazwi affection na ye wapi nzoka nde afa kufa defayinga mapa wipin awa kei na komata komandi nde ndenge nini kolela wana ya mama ye nde na kozongisa ozoka mobola atikala badega ebe mutuka boye mama na ngai nandimaki te afa kufa nzoka ayi kozanga $10 abaki na kozongisa memi yango wana ka mame ebembe ezokende ma ozokoya batension ma wana bozokama ebembe ezalaki viadete ake na banyongo mboka oyo atika mboka parce que ngai keto pusa mwa muke to me konsola na mwa muke apport lelo ya Facebook to ba réseaux sociaux le apport na la communauté chez eux eza bien Facebook efungoli biso miso bon TikTok ba ne kwazo nyonso tout bien yokanga oyo amoni loko mabe seke bimele mabe omaninga Congo eza bien Congo soko moni molili elaleli o miso Congo soko moni yango clair mine de pe epeli tozoloba bato ebele balangwaka na bar bauti libanda bazaka bakongolais eri ozolela misala eza te mosu azweliwa courage conseil na opesa yo longola dignité obomba bwaka yango bimisa vie lokwa neti elamba tombola ekorécupérer yango un jour je te dis avec amour kotia minene na vie te kokufa kao bima bolole babolole me yaka na 100 francs valeur ne ekozonga kotalaka famille te kendaka cop atoke fete na lipapa bakopesa okitya bien bakoboya kotelemisa yo mwana maa kokwa amonanaka te abatamela wapi moye bakotelemisa na kiti so bazwa kotonde bazokama na pasi ya vie oyo ozovivre nde ezalaka bisengasenga na famille atoke fete muta liboso olati veste bakotelemisa na su lokosa famille yeyo sakana nalobelo polele excès kotambola na famille kozala na valeur te na bana nefa bayaye bakotimba eloko oyaka mingi bakomisa okwa jemba me manga okomika yo mpe soki te ngo kende oncle mbaya chuka oyaka mingi oliaka koma boyi okomema kala nayebi biso basekret nakosi nayebi biso réalité ya vie yaya yokanga na opeso piste ngai difficulté boy na bango na modération oyebi ebele bakenda kofanda pa bandeko yo mwana bango na ndako babeta liso te me na kati bavimba mitemo lokwa basoda bakendaki okoremarke nyonso elekaka kuna ye nde mosali aza mwana moke azosala misala ya mikolo yo mpe papa okoyeba te soko otali mona moni bapake okanti ya kolia nzoka bisala eleki mingi bapake ebimi mwana aza na susi tosongo apeka azala wana okoye monene wana mwana azokama papa akomise ngai ntango babaluka komba torsione nazobisa yo kofanda pa bandeko bamuke barespectaka surtout mingi nga nakenda pa bandeko baotina nga na français nakanti nazoyekola français nzoka nde kiboyi nyonso balaye na balaye na kombo kinozoba mekomba eza kokomba nga beza kiboyi mokomosi abwaka na kombo tien ndaosa kiboyi yoka bango tia termine okanga oui mami nabika tien omoni mboka oyo tala poza kokanga na revendiquer droit nga challenger ba méthode à vie yaya apesa conseil sérieux kima bato luka mbongo famille koya ki otamba koluka bandeko koluka ka affection te zala na ma qualification bongo bokutana bakopesa valeur ka pamba rien je te dis avec amour kozanga soki eleki me baleki no propre bakobengo na kombo na biso na bilokuta kozanga soki eleki okebi te mama aboto ya kotongo mpa bandeko mosusu akesenga lipapa bana ya loka bolesinga boyebia bokabelinga mambongo nasomba fufu moni John mwana na suka mama na bota te mwana moko nayebi te tala bamama ebele balivra bana okokama valeur na bafamille okende na feti bazotala lokwa moyibi nzoka nde mama apwata omi mingi naloba nopolele nani mpona biso ke bolingo esili meme na baboto babota biso nani oyo akozala te na niveau ya mpasi babombie na famille bamingi te nde ezalaka kala yo omoni sala attention mpo sambwa te bimisa nzoto na courage kende kolukela oyo ata esimbi te bomba mwasi no na bana bozala na bango à l'aise dimanga yaya vie et moi na répète po koma mpaka
mama na passe koma yo kaba vimbeka lokwa nini ngai kolonga makolo eza nzoto eza malade eza te baninga bazoluka vi ngai nakozwa ata na 1 litre te nasombaka na pia masa na ngai so ekomi dimanche simba simisanga ata moto une semaine pas maîtrise côté le beaucoup na komi pirier na super bando bula mo libende oh ya na ko c'est la pays na munoko na kai maboko ko daya avant pia ka soke le kiko kita age ozana age ni 25 ans yo umena 25 ans pour so pe simbola complot bimi ya ba o kabelote oh ya kola mingi so kaza pia ka maloko ando ndoki yebi pe yo afenenga banda ya kiao tela likato je te copie nange baby na hivi mboko yo kozanga ato seki bakanto ko zole olela et puis kozanga un bando tonda te oh ata ba chelo seti buso ko tonda moni mwana ndako na nguba fose osenga mwana ngazo kamu o to dame ba dia sengi nguba wana zo kosa na brose kaka na chaka mwa solo obi yo za maele na vie mwana zo ba ke bazo kose na ya yake sisaka kibomoto nyonso nayebisa yo tala so ndiminga bien likola piaka na kumisa bo frère na ndima te naketala bona mona oti musala ye peka lokola ngai mais lokola sai na mwa fin po esekela bo frère na monela ki on dirait mutai na mbongo na bunga katena kana tester esekele o budget ça yo kanga bo frère to lelo fo na famille makoloka boy obi ke totonga kona ndenga yo kanga ngana linga mingi yo apoza ka clan oh bo frère tika omani ya français na balinga ka ote na potika pona linga ke mingi na komi manager ba ya bo frère papi anga tikema e mata vie ya omani loka be pelongwa comme indépendant chamu kongo na compagnie kende luka kopo ba kolola mais ozo mbongo va normal atozo ka mingi te so za na moins 5000 francs okola mkana tongo ne kenge ja bana ba lingo pusa pembe na te po mi pesi valeur yo bozo kuna lelo bengani biso pona komi na mwa budget na kosala tina sa na sali komi sa vie na o valeur ato tangite okoma na kilo soko za piaker makasi okoza pepele liboso bato okoza na maîtrise te po zangi foka kose osenga okobando de façon ko futa to komo kima kola mkana tongo ndiro kenda na compagnie to kande ko batama ka masi mapale aleka na yebi ba je oyo ya yanga challenge lo bana zati bazo kama kende ki église maso bata manyo nyongo oh frère ande ya ndenge ni piaka ngana sina kima mutanyongo na keno kuta na barabara simana ko gangele ku boni kona question jela te boni kola ndanga partout ben saloni yo ko moko oh ndano kena ate ole kisi ngana mbongo ko futa aipi na mbongo te so soko lingyo de Fabien soko tena mutanyongo mapa kolo bakateke nyongo ndongo de faki exact soko de faki mapa 4 ko bateke na saki 4 akochamba mbo foot yoka lobaka soko kutene ka ba na kutene opesa nyongo na ngalo baka na ode fo 7 pain ten et 4 pamba ma afin bakisaka trop comme ça ko cassette na futa nyoso monaka ma nyongo so zindi toke ala ye ba raccourci yo ko ya ko mona va normalité ko tigela ko kama ndire vie zo le ko kwa mituka OK soko linge simba yaka sima soko ke feti ko fanda na kati ya feti kote ba kolo feti bazande o balatili puta uniforme feti ba kamiyibi lo kwa yo so ba meli babombi bale ba tena kitu yo bima perdant kende luka ben koni o ba na feti ba kana ba cadeau batala ka mingi montre po bazonga noki va na table wana missionétique la ko fait o rassembler ba roquette na yebi mboko yo biaya yo bolole to zia kongo meme na mi serete ba koma opona ba mira ko mata miro te ba bola ba lekimi mingi mi te ta ma changer mi yo na de ba cour sérieux vous serez changer direction na mona soso azize maboko bota bana 12 botika 4 de ba kufi de batika lipo kolia ona bana polele soso oui ta ba soso lo ba bota suba na 13 osomona soso azize maboti bana 6 7 conjoncture kolia za passe fona bota muke poto batela lobi yo mutubi ay bisa yo biaya so ça ba ke mobala ko zanga charge te akima ka mingi omona ka lande passe hôtel ko la mi pa pumbe kuna seke yote na tali ko la non mabe ko le sangani nini parce que so ba zanga mbongo ko pesa mwasi comment so musa pia confiance na mobile
so on va checker kokoko moi lipeka boka ka sheringa ye nakosi budgétaire ye pour nende tozofi vivre na kokima onde dengeni tala ye bamboko ya tala na fungola ba piste carré est-ce que tala oui 2022 OK na fungola bino pété ko chaka souci na vite ce que sengoye c'est pela OK oyebi lobité frère na beti calcul comment galère na ngai yango nazotala na kabela ngana kende repos pona zela batu moko ba bongisa bongo na kende non partout otamba na monde ya na gouvernement moko te ba betela maboko ti suka même États-Unis okuta ba américain musu ba sikila mboka OK OK na Europe ndenge moko partout na pays to zaka complet je te dis avec amour OK ko linga facilité te pe ko linga te batutu ba se prendre pe batutu ba inayo na vivre na catégorie malamu po ba mono malamu za na bango ba mono fotika bango bongo ngaso na caractère mabe evitenga ko inanga kisasa za munene ole kaka kote nanga po mona fo koma yeba mukiliko wana sana sale caractère ngo ya yo komanga na bimina kyo so pesa mwasi nanga kula libalo ndirenga na boye voilà parce que moi j'aimerais un peu sur la moi si j'ai souka je crois que ça c'est kitoko et là on y le laisse mama bala poto mabala poto talinga te mabala poto na nanga bien na zaka clair OK mabala poto ezandenge baselaka kuna basi ya poto lokwa bazoka mbongo bakoma minene ba respect mibalité basi ya poto bazaka na makamoko makasi bazaka suka ba commander mibali lokwa baboyi mibali pe ya poto bakola ka tata komi na acha kimukolo azaka na fia loyenge OK mibali ya poto bazaka so ba vacances mukia komi na basi suli ba loyi ko chale ko ela ko chale cité vive na lokwa ba yo yebite ngalo baka so ba simbite mama frère poto ya mondi moko lifelo leki OK ndimanga na poto pomo na mobala za na vérité rare OK akobengisa mwasi na Afrique mwasi azokanisa balinge ye moko akenda komi poto za deuxième bureau za bala mundele kala do mundele azaki mobala limwasi aliboso pa pese document yo ye deuxième bokomo kabola kolala alali kuna 4 jours yo 3 jours de compagnie tout ramutu tout ramo ya moi OK na alo moi polo bezate po auti alongolo Afrique memi poto basi babala baona fili mibala poto bamona kaboye so akomi poto zala baba non ya te soko lingingo sana bomengo ndena kanga munoko so na moni mabe fona na loba basi pe ya poto bazaka mingi na langage mabe OK ba ba respect opesa mibalité oh libala fo yo yebi eza harmonie non bana makama mike OK obi na Afrique awa na kansaka mabe eza awa nzo mabe eza mingi na libanda OK poto baliaka bien mes caractères et l'équipe plus mabe ko leka Afrique en Afrique il y a besoin de difficultés de comme ça biso boy Afrique lokele l'équipe makasi ka piaka soko leke comme ça mutu jaloux OK attends à l'actuel papa oui ça faut ya kikele ki ayo lungana ope ba na bi piaka mutandi maratin piaka tu ça ngao pe nya lungayo wana tali yende na piaka sasa comme ça mutu bisinya piaka kisasa mutabanga kaliwate so na kufa na kufi Pozo ta ko vive na ipasi kwa makende na ya bosana ya banzala oyo yo so lala na 3 ngio lala su pongi musu na sa pongi na lamuka na kokufa lelo te makila makasi nzala kangiri kofi boy na kena pompi na butu na mela 4 gorges en mai na tali moyeza te na matin nzeta manga na butu moni kutu bangembo le ka boy na bukia tamanga mobesu na li ata 4 tartines po ezong sata moi ventre yo so la muka na tongo partia sama kolo bakangi goutte babi okufa chance to le côté lio o bouger le kolo be kangami so to ba frenenga na satika lokana lesi bango te na tamsi bango mingi babi to kende la bana bon bo c'est la bon matati na mutu bongo to kende na taka kota mutu te tozana le kolo bando songa malem beti ezonga bi ya sava OK ale na ke de fela bango na ndimi nyongo me batonda na tikali ko swana na moi mboka o ngamo kana ni mitif en tout cas mboka te ya na landisa ma ya lobo tina comme na langage mabe excès de rolia matiti mingi on ezaka fioto laka encore sauter nyoso so mani mta fioto la batu mingi sa motif alingi matiti mingi obunga te soka suka buda 5 ça liaka mingi lokwa bazoka et si la te après ça va au kataka mabe alinga decision banda okataka mabe na nosomele sute mboka oyo maba atuka Congo boye
nga nasaka ba 4 ans mpona so mbata sukala 200 miliki ya 200 natya na ti mpo nga ti lelo natolaka miliki mpenza ntina nango nini na place ya miliki mpo mpe natya nguba oui nguba 200 eza na avantage mpe eza kilo ndire saye epuis naningaka nguba propre te elaka nguba ebele mene ya kopola namona yango kilo 3 ya faux 2 ya bien ntango ebai nali pa harmonie epesi ma yeba kongo yo nabwaka bango na ti lokola balinyele tutanaki bato bazungi badinda so mpe nazomela lipe ye 4 na fuli misi lokola oseya boye ebele nazwa nao dede bozo nanyefula turo yo yeba mboko oyo yo yaya tala nzamba nawapesa baoseki nawapesa nakolia nalakisa yo kaka naza kaka te bokufaka pete kaka baplainte yo okowayawaya loka moyibi yaka mboko ya mabanki bakita mbanga bongo yo mutu nga nataki soso azopepola mapeka boye tala bapanzi nyonso ebimi soso bapanzi emonani nga na bimboka eza na pasi ye mapungupungu bakima panzi ya soso na konte nasa mapapu ngabi awa en tout cas mboko oyo yango bamwana bapumbwaka te mwana pumbe moki atelemi mapeka pasi apumbwe mingi mokate eleki ebele apumbwe akweya ozomona ndeke elongi ya gentil ondire mutu alali nzala 4 jours mboka yaya pasi ya akoso te omona su mapungupungu na bafurmi limwa bazonga mboka malembe kisasa eleki mapungupungu makonki mabanki bazonga mboka wo tolandi minda tomoni pasi tokende molili metoto yo tikala awa okoyeba biyaya saka na peyo nzamba pambola. Voilà, merci beaucoup passer à John Nete qui un message là pour la bandit biso et puis message pendant na lela bino tout fort to solar makamusu zuka pe pontifier na ina muto azoka faute il enfant via muto zanzambe oya kufite bo pese faute te yo muto sana difficulté kanga mutema ba bingi se kota na match na premier mi-temps te wendo abongaka na tiro bi wendo abeta match 90 minutes a chabité 30 minutes à prolongation a chabité na penalty de wendo a gagner era komi ko kaninga kufa lipamboli eye to lengani koli apoko le kaka tongo malgré to misi na nzala melali saka bien yeba fiko alors ya kolengani ngam na senganga bachanga gocha simba te yangani ni atana bi pia keri ayo ni na simbisinga yo boni boyeko yo saka na vi ele mikate lala na leli yo yaki na ya moto na boy tala iba mboko yo saka tala ngana challenge na ninga pe mapa moto te pele kaka pepele na ninga mapa mingi elala pe comme kilo kwa double yo ba biso schéma kolia yo biyaya kaka tanta bolole oy ngana challengera yeso talanga komanda ba fufu 800 pondo ya 200 bazoka mo banga biyayo mama yo cha kolanda ngai te yo cha fufu 800 oui mais nous tout cas mako na bi yo ko chaka cha etali yote tikanga na bango samba pambola tala omboka quelques salutations déjà pambote beli vraiment na pesi mbote na yo moko Kevin sans oublier Starly la pesi mbote na Mina Boumela avantage pour tous sans oublier balanda tele peut-être tout atala ba challenger avec ba base yemoko Pati Luka joyeux anniversaire mon kono pelelo meilleur mbotama papa Emmanuel Boumela miyuna na oyo na Colombie sans oublier Marco Loco na yemoko Mbala Somao sans oublier Eric Manzak vraiment bambote na chaîne na biso Totonga Congo boss abonné massivement chaîne na biso na bino na bi boss abonné to la pété yango pesa matia ba challenger aiza teke ba bloquer nga ba bloquer na nani pourquoi ce que yo meko ki mamba ko le ba bloquer yo ba bloquer yo ça na blocage yo so mona blocage yaya naloma makamu na pété mais yo pianga kanda kongola ni makamu susu oya ko mona boko sala oya tali etenda chelo motema tatela ka lo yo sakana vi Polo mukila ya watala bateya yo facilité zakate yo soma na soso atamboli ti kolia ba soso za ofeli mais soso atamboli ti atali aningisi mutu abi final le kata kota ba cochon aba no polele omoni vi ya vi eza na bitumba molimo leki guerre Ukraine
oh na bano pepele ngana mona tata likolanza lele keso boya kozonga ndako avant andimi akuta bana balali bonga sote bango lokwa moyi mais bana na ye moko po alobaki na oya nango aye nango te oya nyonga fu afuti te so azotana rebisa mwasi nini omona mutalongo musala 16 h temika si madame abeta te matonda ka tuna ye azelaka mulili bongo kota na oloba na yo bakaone sa abenda ngonga ya oso mona mutu alingi asumba so boya kosumba po tata lopanga simi fungola wesa sana nyongwa ya ndako azosela ine la sumbina kwa lopanga kosela bana na mukolo yo kutana bakopo pesa ka pa na longela bango bano ba mo fe menye na ye sakana nzamba pambo ala ye ba coup d'état za na pays nzamba pambo c'est na pesi la chaîne boy bambo te belé bo umela donc numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. C'était là pasteur John je pas toli affecté bande nyonso ba bénéficier pour na ozaki toli alelo et voilà donc il faut de la première ya bureau là ka il y a pas seulement to wana ba freinage moyele belé ils appellent ba méthode le ba ko vivre la vie alelo déjà avec Kinshasa je vivre pas seulement Kinshasa mais déjà avec Congo Kinshasa lelo je vivre la réalité belé et bah réalité on les a pas seulement quand on spiritualité mais on peut courage dans sens physique et ma ramener là je crois pasteur appelle ça méthode nyonso ndenge ya kokemelo puis la rabater aux arabes plus spirituel que là mais plus bon moto mais quand ma ngona ndenge évangélisation ndenge là non quand on conforter bande commune to zakana bango je crois ça qui manière de faire émission lelo déjà merci la Starline qui était derrière la caméra merci à tous ceux-là qui nous ont suivi du début à la fin merci déjà à Rachel Moy ministre de la vérité et la bosse à répéter Papa Ben Trésor et sans oublier je reste Mboni depuis les ISA. Merci à Trésor Batanga, merci à Madame Karine Kololo Mboni depuis les ISA. Merci à Levien Gimbi, Nakati à Texas. Et merci à Junior Mwana. Et d'abord, ça n'a pas été opé à Ombi. Nakati à Mwana, Badi, Zaka, Bandero Baradi, Banane, parce que n'a pas sauté, mais même Bandero Baranakati, la Congo Kinshasa, et puis pour porter le papier, particulièrement Nakati à Mwana, Debasunga, Rabiso, Pepon, vous savez qu'elle n'a pas dit. Déjà, merci. Et tout le monde a une balasima avec un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.